na luki propriétaire à liboso na luki locataire plutôt hein. Bon nga nazalaka te ya nanga ya magini taza s'occuper nango ake kozwa locataire monsieur Claude Machala na leo wana toyebaki ye nani te tomundi kaka moto aye na mbongo na ye na makambo nyonso tondimi na biso problème ezali te. Claude Machala ye moko alobaki te ke ndako ne destiné ezalaki destiné na mutu tel biso kaseka ye moko mutakofanda moi après te que le mbongo boye komyo yete mutazalaka wana deuxième femme na ye mama Chala mwana bon ay be motete akufuta te loko moto nyonso afanda na ye mabe pesate wala na 2004 wala ndako ne kina ngoka $1800 ti lelo afutaka na bakisaka ka $200 a pamba ndako na niveau ya $2000 te. Effectivement, il y a un peu de niveau na bangote. En effet, c'est un niveau na bangote parce que c'est un niveau na bangote. Et ça, ce qui me kembo, ce qui est belé, ce qui est nini. Il y a solo na raison. Puis c'est quoi qu'on fout à tes niveaux na bangote. Le Lukanda quoi $300, pas foutre na bangote franc congolais pour n'engande na moni. Na fini bangote. Et si vous avez ça, vous avez niveau na bangote na occasion. Na occasion nini. Na occasion ndenge na koloba bobima botika nganda kona na teka mabelo sona sala ki yango wana niveau na bango te asepela ba congolais ngona bokazana eloko te melo lendo azana ngo bokala biteke mutu moko azana eloko te na kanisi taka na 2004 déjà un an après ya nanga komela bango mukanda bobima parce que bofutaka malamu te mais na mawakaka ya mamo talika olbi boke pe libana ndena kufutaka na yeka totali pestar na biso to wanga na te totali pestar na biso to ko boke libanda te to kisesoni mais na kani motema 18 ans afutaka na kokosola akoma ka des fois mbula mobimba futite na kayeka mbula mobimba papa na kokosele makambo te soko bien kileli na kotika te na ko lakisa yo bako bana na komela mbula mobimba. On a eu un tribunal 14 mois. Impayé. Mais il y a foutre à naïe, mais 14 mois, on a vivre un bon, peu importe. Et à l'époque, le Mbote balandiam de GD TV en foot sikeza ingo bino mère d'orchestre la grande dame car on est tout monsieur na yo pesa ba son peu pesa toli nzamba pa molela nga bino et toujours ko continuer na lisolo ya maman na biso Chala mwana botoyebi ke nous venons de perdre une grande artiste na kombo ya Elisabeth Chala mwana maman oti kotika biso na âge 64 ans et eza à la une eza lisolo mutnyo sozobeta bande ko soki toyeka nde tobisa bino ke toya soki ya oloba ezali toya oloba soki ezate toya te ata soki bat bazo loba mais eza obligé te biso pe photo loba mais lisolo il faut to solo la to pe to lobango parce que bino boyebi biso toya plus pona ya opesa conseil bande ko sali pasi makomi ezoloba ke servira tira un homme de tout gagner et de perdre son âme bande ko komona mama Chala mwana koyoka mama Chala mwana koyeba mama Chala mwana en tout cas réalité ya vie na ekoza la auto zo yokate to pe auto zo mona les amis na mituna na yebite bande to se voiler te to bombelongi te et to yokaki récemment ba voice to zong celebino voice wana o mama Chala mwana bande ko lobaki soki akotika Joseph te eza à cause ya Mose jamais akotika mwana Laurent Désiré. Pourquoi bande ko toyebi ke mama Chala mwana zalaka chéri ya fait président na biso et o asa kufa ke na persona Mose Laurent Désiré yana oli kambukutu ya kosamba te toyebi azala très proche na ye ayembela banzembo sala ba campagne bande rona ngai ngana okamwa ngana okamwa de tinande Mose Laurent Désiré Kabila kufi akei atikela osombela Chala mwana tanda kote na omituna na ebite nazoba ko sitiete maele zanga ya kosila bandeko ebela bambongo Chala mwana bandeko zwa pembeni ya Mose akoya ko s'organiser te vraiment ya solo wana akoya ko s'organiser te
c'est vrai ceux qui mobali yemoko de lui-même peut-être lo baite que no chéri zwa na sombela yo bande otolo bango bongo yemoko amona ite que no tete kolala wala mgoza bitite on ne sait jamais ngamona que na benda masolo parce que Moussa azangi na mbongo belé ta président ya République démocratique du Congo bande wona ngai multimillionnaire mbongo ezalaki et Moussa Koufi Akei, ok d'accord. Les bandero nangai, ya mabe koleka. Moussa umela ene kuna pouvoir te. Moussa umela kite. Asale combien fidèle côté 97. Laurent Désiré a Koufi combien na 2000 son abosanité. Désiré Kabila Koufi na 2000. Bandeko Kabila Kabange Joseph mwana ya Laurent Désiré Kabila Azubo Kondi 18 ans s'il vous plaît. Tobi Tchala mwana était de la PPRD. Naba voice boka qui est très bien qui n'a kotika jamais Joseph. Son na kotika Joseph Teza à cause de Laurent Désiré. À cause de papa na ye. À cause de mobali nanga. À cause de chéri nanga tout ce que vous voulez. Azaya même na ba souvenir à malamu. Bandeko 18 ans Kabila Ngindi. Tobi maman Olive. Ape satala te. Comment maman Olive atika bokilo ne ka aboye. Elonga na omituna. Olive Lembe atika bokilo na eka aboye nde nini. Tchala mwana pendant 18 ans ya pouvoir ya PPRD. Tchala mwana bandeko na ngai atika la kozana ndako te. Et Bayer a expliqué bandeko to tchala bino voice. Tope vidéo na sir bat ba moni yango pe etamboli depuis 2004. Claude Machala qui n'a pas de bango. Si lelo ça fait combien d'années? Les amis 18 ans. Bavani nanda kouana. Mais ba komati na ba justice. Ba 2 ans ya donc ya ba arriéré 24 mois s'il vous plaît. Ba kenati na ba justice. Ba nyongo tia ba $24,000. So 14 mois maman na lobby. Mais bande wonanga il c'est sérieux. Ndako zaye combien $2,000 par mois. Bandeko, Naomi Tuna mais attendez. Bongo ba plein tchala mwana banda ko sala. Tchala mwana banda ko sa pe banzongding ba robete mo kop na benga pardon kop na Nairobi akei na mboka songolo pakala. Sko ba caché ba banda ko pesa tchala mwana Naomi Tuna ezaki ba $100 na ndimite. Pona yoki maman Bilabel à l'équipe émission ya Mami Lela abeti moi lisolo comment est-ce qu'elle vivait en paix alobi mam nande onanga na caché ya bando saka na rate ya linga mbongo ya bando linga mbongo siko mbongo ngo ya banda ko linga akoka ko somba ndaku te bandeko na ebité so ina loba nini avec $100,000 tchala mwana ngaza na lopango ya kitoko na makampana ah oui hein. C'est vrai, ils allaient cher au-delà, mais il y a moins cher, ils allaient. Il y a moins cher, ils allaient. Où ils allaient penser que non, famille côté mpiaka, et comme ils ont mbango, toka bola, papa koufi, bah ma papa, ils allaient belé, et belé. On a j'ai mon vieux journaliste politique, n'a autant à comme on a été, sur l'année très bien. Plus ou moins 2 mois passés, bah non, bêta, bah ben, on appartement na ma campagne wana asomba on a conversion na bisino pri bondi matin boloba ma campagne ya côté nini ezali bandeko mbongo Kabila zai nango na ndimite soki tchala mwana sengaki ata $500,000 alinga yo kamutema pasi le fils na tanyonso o avandi wana ya 18 ans wana so tchala mwana kene penza mon fils moi ta maman j'ai pas un endroit où dormir. Kabila linga seka boyebi Kabila alekisi na bureau atineke zo mbongo to so akende kolelela Olive Lembe siko Naomi Tuna na zoyeba te. Qu'est-ce qui s'est passé babande okangele motema qu'est-ce qui s'est passé ata soki bango bapesaki mbongo te comme ça mais carrière o tchala mwana sali bandeko tchala mwana kufi na 64 ans tchala mwana bandi oyembaka ti ba Mobutu wana bazalaka modèle to yebeli basango Mobutu na basango tchala mwana c'est peu fort possible ba mona na rapé
toi mikolo tozo comprendre lo na loba eza na uta ko loba awa to bomba to se voiler ba face te paix à son âme c'est vrai to salir mémoire mo été mais tozo ko beta lisolo ya vie na ye to sala mo analyse parce que esali pasi koyoka mama artiste monene lokola tiala mwana lelo akufi tiala mwana tiki ata lutu te tant to lo bata lutu te en fait bien mo ata moko te bandeko na ngai na ngana eloko te na ngana eloko te c'est vrai na ngana eloko te mais lelo son akufi bana bazo ata assurance bon peut-être ba lo beza poto oui mais c'est ça la vie et belé pe bakufi na ba poto ba pe batiki yango te oui batiki yango te bandeko comment expliquer tiala mwana kufi ni mwana ni eloko litoi ni terrain ata ya 5/5 ni mbetu ni eloko en tout cas nazoyeba te lisolo na betango ndenge ni to pe na formani bandeko tiala mwana bandi carrière avant ses 20 ans d'âge tiala mwana abandi carrière avant ses 20 ans d'âge tiala mwana aza mwana 1958 tiala mwana bandi carrière na ba série 7 ba fin série 7 tiala mwana wana kutunga o balobaka solo ata teke na ko exister tiala mwana bandeko na ngai c'est vrai tout ce temps là année 80 to bandi 81 ti 90 ti 89 to koti 90 ti 2000 to koti 2000 ti 2010 tiala mwana tikela kozala na ndako te mon dieu ah mais c'est du sérieux c'est vraiment sérieux makambo oyo siko na omituna elle vivait comment elekelanga koka bayer azoloba ke même kofutela ndako $2000 par mois c'était tout un problème et bandai ko arriver alobi des fois bano tika kosa ba faveur kotika pona artiste na bango bandeko mama na héritage na mobile na tikela ye aza mwasa mondele tikela ndako na ye na ma campagne par exemple botala mutu oyo quand même atikali ata na elo mobile azali na mobile azali na ba moyen akufi atikeli ata héritage atikeli ata quelque chose ata ba moyen ya grave te matikeli ata ndako parce que $2000 na mois na Congo oza gangi e bandaka ba poto kutu ndako nga na futela ndako na nga na vandaka eza moins de $1000 parce que eza ndako ya l'état ya moins de $1000 na mois pour ya ndako ya l'état c'est vrai bandako so ezaki ya privé lingi ezala au-delà mais eza ya l'état eza moins de $2000 na mois koza dans le 800 comme ça sko $2000 na Congo et moza gangi ti wagangi tiala mwana azali mutu oyo non seulement alingaza na ndako ya moko malingaza na bandako o ba locataire ba futelaka batindelaka mbongo bapesaki batielaka mbongo mais en tout cas bandeko esali pasi nayebi te naloba nini mambo ya mawa ya soni na ya pasi do mambo ya soni ya mawa nyonso esangani na kati tiala mwana kufi bandeko de ti famille na ye bazotia bamakelele belebele wana bazo kofinga Claude Mashala bato ki abomi ndeko na bango mpo atikala na bomengo biso tokanisa kutu ndako wana ezalaki nde ya ye tiala Mashala kotikala nango nzoka nde famille ezalaki conseil bayebi na bango ke non tiala mwana azalaka na ndako wana ezalaka ye te donc en d'autres termes aza nene eloko te mpo so oza ata na ndako oyo te oza na terrain te babiloko ya ndako eza eloko ne bakiti ya ndako na bambeto eza eloko ne bandeko na nganga na okamwa kaka ti siko nde na oloba na okamwa kaka les amis balobake soso ame eloko ekoki na mongongo na ye c'est vrai ata soki tiala mwana azali na bamilio osonga bandako na makampagne to na gombe te lelo bato batongi na ba neti toke mosika te neti bakinga kati wana bato basombi batuto tour ye penza so penza azalaki ata na en fait c'est compliqué tout ça nayebi te donc on dirait eya na bato mosusu bavivaka mayele eza voilé mayele bakanga nde raison oyo toyei kosala l'émission au moins personnel mpona expliquer bato naloba na bato nini
Les amis, vanité de vanité, tout est vanité. Yesu atuna motuna, que servira-t-il un homme de tout gagner et perdre son âme? Tchala mwana a servi le monde. Hein? Tchala mwana a servi le monde. Bandeko toa bazuzite, hein? Mais to lobaka par rapport à auto, zobane ko mona na auto yebi. To yebi, tchala mwana zay moi c'est mutu nyonso. Bolimbisi, mais c'est ça la vérité. Quand je dis moi c'est mutu nyonso, avant kutana mobali na ye. Bon, bref, on est comment passé na ok, problème te. Tout chango croit. Et bandeko, tchala mwana zay musicienne ou encore chanteuse, danseuse, tout ce que vous voulez. Et elle avait servi le monde. A sali succès, mutunyo salinga lukumu. Azwaki ou akozwa, alingi mibala ndenge na ndenge avant bala, alingi mibala ndenge na ndenge, ata opa kutana na ye parce que azali mwasi ya mibale, azali mobali na ye, azali te mutu azali mwasi ya liboso. Je sais pas ce que après Claude Marshall on ba kabona na mwasi na ye mais tant bala na alinga tchala mwana azala mwasi na mibale. Bandeko nanga na nyonso wana lelo o tchala mwana na 64 akangi miso le tali likolo biloko wana tu etikala kopesa ata merci te. Ata merci te. Atikali pe ko se souvenir ata na créateur na ye te. Bato balobaki non tant so va kufa a bongola motema eza pado ba yebite ma bongola motema so linga koloba nini. Bolimbisa ngai naza jijite na lobite ke nazaya meilleur que tchala mwana parce que biso nyonso doit basumuki. Elo zo sala biso kaka différence eza kombo yeso tozo porter. Donc grâce nde mutu ezo couvrir ba faute na biso. Mais sinon tout le monde doit na biso basumuki. Bandeko ndimela yeso tango za na bomoi. Pesa lela ye. Parce que lobi oke rendre compte ya vie au vivaki na mokili o. Na ebite lobi tchala mwana liboso ya jugement a olobanini. A olobanini parce que tchala mwana servi le monde, c'est clair. La Bible dit celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Et une personne qui a servi le monde a koufi que il ne peut jamais aller en paix. Se reposer en paix. Bolimbisa ngai. Parce que dans une habitude, tout le monde son âme repose en paix. Ce n'est pas tout le monde qui repose en paix. Mutunyo sote o andimela, pardon, mutunyo sote oyo akufara kendaro se reposer na kimia. Il faut avoir Jésus. Le faire autant à combo et surtout à koyemba nzembo nzambe lingelo bate ko za mwana nzambe te. Tchala mwana yi payene. Tchala mwana zaki payene ana ngoya kosamba te. Po ba ezate po basala dio na mari misamu ndo lingelo bageno tchala mwana azayi mwana nzambe. Non, tchala mwana zeni mwana nzambe te. Azayi kela mwana nzambe mazayini mwana nzambe te. Tozo juger te bandeko. Tozo la kisaka ke non, vanité de vanité. Omoni succès, gloire, mbongo mutu nyonso linga yango. Nyonso za nango besoin. Mais kozala prête à tout pour nango te. Et surtout kobosa na te ke ekoleka. Siko so eleki yo okende wapi? Yo suka wapi? Parce que lelo tchala mwana kufi. Bomi tuna mutu na tchala mwana za wapi na minito. Tchala mwana za wapi? Elle avait servi le monde. Tchala mwana tutikela mwana pasi tchala mwana bongole motema te. Et mouton le bagano tam so va kufa. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Moutoneti tchala mwana. Na ba vie à viva. Na ba kisi ya simba. Parce que ils ont ngote que azala na kisi moutonyo so yebi. Na ba vie à viva na ba kisi ya simba na ba kinumba sala. Na ba mambo mabe oyo aleki na parcours na ye. C'était une personne oyo il faut ndeba yambise yesu epi babondela pona ye. Oyebisanga sika asalaki yango bakufa te asalaki nango te. Asalaki te. Azalaki na babenga ngoni. Babenga ngoni. Tchala mwana azalaki na ba cop. Bato na yebi te tobenga ngo bongo banzongzing. Azalaki na ba marché voilà. Azalaki na ba marché. Falaki ne ko prester na fin année oyo toza. Le 24 ndenge mambi la belle azolo basoki le 25.
na décembre azali na de somo falaka beta nde mama mbila bela zo expliquer ake no yemba banzemo na banda ko yemba ya nzambe te o ya banda ko yemba wana siko mutema wa bongolela yango place nini to esika ni to mukolo nini bref atinde ndeko na biso atikela bongola mutema tava kufa ce qui fait très mal et ba prophétie epesama na tina nae ba prophétie epesama na tina nae toyokaki toyebi naza sur tozolanda bandeko ba video to pe ba voice ya l'homme de pétage comment est-ce que a interprété ki ndoto ya ndeko Tchala Mwana ce qui était aussi vrai Tchala Mwana lobi aloti lombo makiadi Denis le Sarobi non Bible lobi que entre ba wei na ba vivant contact ezate tango yokomolota ba wei c'est que yo wa mo wei pe donc c'était fallait peut-être de quoi ça l'interpeller mais malheureusement intelligence c'est ça qui voilée c'est ça le diable à part ye bato ebele ba prophétisaki prophète Pachibo mola pesa mes messages depuis février alobi na mona mbulo ko kende ko sila bato baolela na kombo ya mama Tchala Mwana bato baleka na ba média bato balanda na bango de gauche à droite croyez-vous que Tchala Mwana landa ite to kele oyoka te yeka te prophétesse moko to Tchala bino pe vidéo na ye yenda précisa que mama Tchala Mwana akokufa na comment babenga ngoni poison donc selon prophétie ya mama na Tchala Mwana kufi na poison et c'est fort possible les ala solo c'est fort possible les ala solo bandeko malgré ba message wana nyonso ndeko atikala ka ko se ressaisir te est-ce que les gens se posent des questions pourquoi topele pourquoi bomoni ba kofi ba faire surtout mutu loko la kofi combien de bato ba pesa ba prophétie pona kofi olomide ke to mona liwa ke fo bon la motema vous croyez ka yoka ngote siko botu na mutu na pourquoi bon la raté et bandeko nanga tala lobi ezala ya nzambe lobi ezala ya nzambe na oloba na langage moko codé maintenant on simplifie yango les gens vont comprendre boyebi tango ozana possibilité ya koyeba nzambe fele kozelisa te yana bato ebele ba conscient bayebi na bango ke mokili osa nzambe mobulu ke il faut mutu aza na nzambe andimela Yesu enfin que vine zwa sens po lobi na ye éternité nezala malamu bapaye bele bayebi makambo mais pourquoi ils ne le font pas parce que bambate to sango lobi moi je me rappelle une fois na oka oncle nanga moboy na France alinga kazaiko tellement abi ba osona ba master na lobi mais na yoki nyora longa Josara zo ya Bela zo ya Belgique yora oncle nanga lobi concert wana vraiment ko mama so ata so lelo Yesu ayi alobi ka na website penza Yesu zela nanu il faut nana zala en fait c'est comme ça avec beaucoup de gens ayebi na ke il faut andimela Yesu mais aotala ke so na ndimeli Yesu babisengo mokili wana balukumu wana bamamo na salaka ya mabe wana je suis obligé d'arrêter donc d'où il faut ezela na siso sakana après bongo na yo ndimela Yesu baeba raté que trop tard pezalaka. Les amis, je vais vous choquer. Na posa mutuna en disant ba kofi ba faire banane ba zo rappeler ba message. Mais pourquoi ba bongo la motema te? Tala est-ce que boyeba ke na ba mabeto salaka ba benga ngoni ba limite zalaka est-ce que bato bayeba yango? Bon, ba mabeto salaka ba limite ezalaka au monde spirituel à chaque fois opposer acte et que na balance et à chaque fois opposer acte et que na balance siko elo nini le kaka mabena malamu na ozala peser siko ya mabe e mabe yana bato mususu basala ba abomination parce que abomination eza au-delà ya péché lisumu eza na fingi ya lisumu
Maintenant nakomi homosexuel, nakomi lele et nakomi vewe ya suli sumote ekomi abomination. Na abomination ba mamboze belé ya dans l'abomination. Sikoyo tangu toya ba mabe ezo mata ndeko na ngai. Tangu toya mabe ezo mata. Nzambe c'est vrai apesa mutu temps pour se repentir. Mais comme à un moment moko boye, mabe soke leki, et comme il y a jugement nzambe likolo na yo, yango bomona bato belé ba obongo la mitema te. Ouais, so na posé bino motune. Ba musicien minene o ba impacta monde, to ke musika te to zora na Congo na biso. Tel que ba Kofi Wera et consort. Nana nga bongo la motema. Ata avant époque na bango ba ya parce que misu bazala ba lwambu bazala, lelo bango bazali lobi pe ba misu ba rozala. Tout somona ba fali et consort. Bino mona bango place ba bongo le la mitema. Généralement, généralement, bon ba niveau ba komarana, bazasu ba to bongo la mitema te. Yango bomona malgré ba message, malgré combien ba senga ba Kofi na ba audience par rapport à Nzamba lobby. Mais pourquoi bazonga simate? Donc mutu tangu amna ye atek yango pas diable parce que Dieu vise l'âme, de même les diables aussi visent l'âme. Soki amna yo aussi au pesi satan to poteke pas diable. Repentance c'est pas na yo et coexister souté à moins que Nzambe na bonzambe na sa miracle. Mais ala babilo moko exceptionnel. Ça n'existe déjà pas. Mais na exception et kozala. Preuve, muto au contredire nga. Apesa ngai exemple ya musicien moko ayebi monene na impacta monde bongo la motema. So baza moko. Na zongi suna likamu na banda koloba tala. Tant ozana na temps, to pe na possibilité ya kosela Nzambe salela ye. Parce que oyebi lobité. Oyebi lobité. Imaginez na ba succès nyonso tala mwana zwa. Imaginez na ba lokumu nyonso tala mwana zwa. Imaginez na ba kombo nyonso tala mwana sala. Bandeko lelo tala mwana akufi. So ezaki ata akufi étant chrétien na bilo mokili etikala nango atike loko te, c'est la vie. Mais akufi étant païenne. Oyebi pasi nini eza. Baningi ezalaka ata azwi ya mokili azwi bomengo akufi na ye. Mais yo otikali pe ata ko enjoy mokili yango te. Donc c'est clair que même en vivant, azaki na ye na kimia te o. Pour mutu déjà azana du mal à kufuta ndako expliquer ngai. Aola la pongi ya malamu. Tu as du mal à payer la maison oh yo la. Ola la pongi ya bien. Donc c'est clair que même tant azaki na bon moi, azaki na mutu ba tourment. Mais pourquoi pas oyano na Yesu te? Bandeko na ngai ezali kamonini. Les amis, vie chrétienne est l'engé mutu akosote. Yesu alobe, je vous laisse ma paix. Hein? Non pas comme celle le monde donne. Cela veut dire, dans le monde, il n'y a pas la paix. Que personne ne te trompe. Bon, mon amour, il y en a des riches, il y en a des pongité. Hein? Il y en a des riches, des multimillionnaires, des milliardaires, il y en a des pongité. Batikala ozana kimiate, batikala ozana sengote preuve. Malgré ce qu'ils ont, ils continuent au salamabe. Bota batolo ba Bill Gates. Bill Gates a ozanga nini. Mais malgré ça, ils continuent au boma bato pour bazo mbongo. En fait, c'est clair qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Parce que moi, je trouve mal, mutu azana mbongo, tope na makoki ya kosombe loko alingi ya kosala oya alingi parce que azana nyonso katoloba. Mais malgré ça, mutu ana ok kosa mabe po azwa mbongo. En fait, ezana sensité. Tout ça ezani nkozanga Yesu. Boyebi motema mutu, ezala na vide. Vide wana ezala na forme ya Yesu. Ezala na forme Nzambe. Donc, ce qui fait dire, sans Nzambe, vide wana ozala compléter. Yango bomona ba riche, bomona bona kati ba mamba mabe. Na ba kati ba mbezanga tina, na kati ba drogue, na kati ba mamba mokili oyo. Pourquoi? Parce que vide wana bazana besoin za la combler. Mukolo vide ozala combler. Yesu avandi wana nde omona zwi kimia. Récemment na wetu kotanga statia na bosani kombo na ye, c'était un millionnaire et riche, akufi dans les cinquantaines d'âge. Azali vraiment mbongo belé bat bayebi so na tangi komone bat bayebi baye alobi na vie na ya azanga elorote mais sauf azanga ki elorote sauf kimia. Ce monsieur n'a jamais été en paix. Nandenga yozwa cancer akufi akenda bande robota la Céline Dion na autre mona vidéo Céline Dion na Facebook na ba page aza atteint na maladie moko rare
et atteignent kaka moko dans des millions. Il y a bateau. En fait, généralement, bateau basuka, bateau basuka na bango ka aboye. Nini Céline Dion azangi, ndinga zawana, en matière mbongo ya bozui. Lelo oyo, elle a du mal à represter. Pourquoi? Parce que santé est dérangée. Ndewonanga ndimela yeso. Tala ndimela yeso, tout est vanité. C'est bien beau. Hein? Ozo luka, ozo nango, ozo salame. Kobo sanate, o kufalobi. Et kobo sanate, o ke rendre compte. Parce que mutu apesa ope maana. Nzambe, pardon, mutu apesa ope maana. Aotu na yo, qu'as-tu fait avec le souffle de vie que je t'ai donné? Moni pema o, tozala ba gestionnaire. Ezala ya bisote. Nzamba tinda mutu na mokili na tina. Pour ton information. Soko zala na mokili yo, ezate po yo lera ba jambon, ba sosi, osala ba bikobo, osala mambo motema no sepelaka. Non, 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 non. Ezala but o nzamba tshelo na mokili. Yana tino nzamba tshelo na mokili. Sikoyo. Est-ce que au Vanda, au mécano, qu'on se posait la question par rapport à la vie? C'est important. Peut-être au Lobananga que non, qu'est-ce que j'ai à foutre ou encore, excusez-moi, mais sache que l'obi au rendre compte. Ba otuna yo, songolo pakala. O existait pendant combien d'années? Et au sa nini nata wana nyonso. O web sanzameni. Na no ke ba viva, na banoko zongisa na osala boye. Soko beti libanda et objectif oyela, oke mopanzi ozika na moto. L'enfer existait et c'est inévitable, hein? Tant mutazangi Yesu. Vraiment, je prie que le Seigneur parle à une personne. Yo zuli baro la na message yo, nzamo interpellé yo. Alinga yo kango. D'habitude peut-être olanda raté. D'habitude ozapaka, mais yo mo monite ke ozu penza tan yo kiti na suka. Tu réalises pas qu'il y a quelque chose. Nzamba oloba asola na yo, ana posa na yo. Donne ta vie à Jésus. Parce que tout est vanité. Okozwa nyonso mena suka nango. Nzoto tonda nango te. Okufa e tikala. Bota tchala mwana lelo. Na kombo munene o mamwazalaka nango. Akufi atiki ata eloko te. Et Amaona a passé de son vivant. Azaine peka na kimia te. Pourquoi? Parce qu'azanga Yesu. Et lelo akufa takati na bonzambe te. Malheureusement, akufi ka eta mpayen. Eza passé, eza mawa. Et la souffrance y attend, il y a souka. Eza souffrance au Bible, le baiser éternel. Donc, pendant éternité, mobimo banano olela kaka. Ozo zika na moto, ozo kalinga maneti. Neti kamundele, ozo ganga. Bref, c'était ça le petit message que nous tozalaki nango. Oh, tu peux retenir eza que tant on a la possibilité, hein. Il y a peu sa vie dans Yesu. Nzimela Yesu. Trouve-toi une bonne église. Oh, que sambela nzambe. Que le Seigneur vous bénisse. Isaïe Tolikat Nabonzambe. Avec Mère Dorcas, la grande dame. De bonnes choses. Quant à moi, je vous verrai prochainement. Merci. Au revoir. Na luki propriétaire à Liboso, na luki locataire plutôt, hein. Bon, nga nazalaka te ya nanga ya magimi taza s'occuper nango. Ake kozwa locataire monsieur Claude Machala. Na leo wana toyebaki ye nani te, tomundi kaka moto aye na mbongo na ye na makambo nyonso. Tondimi na biso problème ezali te. Claude Machala ye moko alobaki te ke ndako ne destiné ezalaki destiné na motu tel. Biso kaseka ye moko mutakofanda. Moi après to ko lozwa mbongo boye komio yete mutazalaka wana deuxième femme na ye mama Chala mwana. Ah bon, ay be motete akofuta te loko moto nyo safanda na ye mabe pesate. Voilà la 2004 wana. Ndako ne kina oka $1,800 ti lelo afutaka na bakisaka ka $200 à pamba. Ndako na niveau ya $2,000 te. Effectivement, il y a des gens qui ont un niveau na bangote. En effet, c'est un niveau na bangote parce que un niveau na bangote. Et ça, ce qui nous qui ce qui belé, ce qui nini. Na moni ya solo ane na raison. Parce que quoi futa tes niveau na bangote. Parce que le Lukanda quoi $300, pas futa na bangote na franc congolais. Pour na ngande na moni. Na fini bangote. Et si vous avez ça, vous avez un niveau na bangote na occasion nini. Na occasion nini. Na occasion ndenge na koloba. Bobi mabo tika nganda ko na teka. Mabenso na sala ki yango wana.
niveau na bango te asepelaka na bacongolais wana moto aza na eloko te me lolendo aza nango bokala biteke motu moko aza na eloko te nakanisi kaka na 2004 déjà un an après ya nanga komela bango mukanda bobima parce que bofutaka malamu te mais na mawa kaka ya mama otalika olobi bwake pe libana nde nakofutaka na ye kaka totali pe star na biso towangana te totali pe star na biso tokobwake libanda te tokisa soni mais nakangi motema 18 ans afutaka na kokosola akomaka des fois mbula mobimba afuti te nakayika mbula mobimba papa nakokosele makambo te kileli nakotika te nakolakisa yo banaye nakomelanga mbula mobimba mpo na ye tokombaki na tribunal 14 mois impayé nayebi kafutaka na ye mais 14 mois moto akovivre ndenge ndi bon peu importe. Et à l'époque, Zambena boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajelo.